Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na balandi nyonso ya Congo Check Check TV. Ya bino Darling Love ye la kanona. Botama mulubo ka sentiment na profiter na pesa mbote na patron na ngai papa Sibu Mutombo bossa pembe leader à Moufube papa Oumela Simba Nzete na bossanité na Freddy Chibango à Jetrada patron des patrons pourquoi pas na Hercule Banvoit tout depuis London City. Hercule Banvoit tout soli sanga ponga pena solution et ça la Darling Love bien quoi. Na bossanité encore Freddy Loufoulouabou consolateur de cœur brisé depuis France. Yayo yango wana et ça ka bien beau soutenir Moussala kaka so beau soutenir Congo Check Check et ça ka et ça vraiment bien makasi et pourquoi pas na Fali Mazamba. Kaka neto to sale la cabino ba sujet ba to beta ba histoire mutazana problème na ye lelo siko tozo beta histoire ya mutu teke mutu apesi histoire na ye to beta la été lelo vraiment tozana les concernés awa oyo azana problème na ye abengaki ngai alobi Darling Love nazana besoin ya conseil nazo ebate na sala ya nini namona kapé bosalaka ba jara ba émission wana epa na bino eza histoire vrai oyo ekomelinga lelo nazangape moyena cha ba commentaire mingi ezate po yemoko tozana ye awa na plateau metitima fongola balandi nyonso ya Congo Check Check TV bamona ndeko na biso o tozana ye na plateau na ko sepela à se présenter pour esa la balandi nyonso bien. Bonjour. Bonjour maman. Balandi nyonso ya Congo Check Check TV bazolanda okombo nani? Comment on Amanda? Amanda. Oui, Amanda lelo obenga kinga na téléphone obaki ozali na besoin ya kobeta histoire eza histoire vraie eza histoire à vie na yo ezo se passé siko yo na yenga pe na yebite soko koki ko expliquer na balandi nyonso bazolanda yo o meka un peu na nous ko expliquer balandi nini ezo komela yo. Merci maman journaliste. Hello ko na bengela kyo eza histoire vraie eza vraiment kambo ya ngamoko eza maman na ngai tudaki na Kisangani maman na balaki na Kisangani maman na papa yeko kufa tant papa kufi to ye Kishasa pa bandika maman na nzamba yo sunga pe papa maman na pardon azui mobali ayeko bala maman wana Kishasa ah oui ana Kishasa maman me mingai na ndaku na ye ya libala mais ce qui na vandi ou soit na lali au mona naza na chambre na ngamu au mona mobala maman asokotela nga na chambre azul kaka kenga neto bima mais nazoboya nabike na koki osala ngote po na ozo lokola papa abotinga mobala mama na yo babota déjà na mama na yo ba na ozana baleki ou bien na baboti te na baboti na mama te na pe ba utolinga na kala mingi te babala ni kala te oui babala ni kala mingi te siko akomi ko menacinga azul kaka keto bima nga na ye bon nga koki osala ngote po na ozo lokola papa langa na kati otende komosi tango lobi mobali ya mama na yo akomi koya ko draguer yo kolanda ko oti na chambre na butu ndengo lobi biso toyebi lelo oyo ekomaki elate na biso ba fille ya kin ekomi mabe makasi comportement na biso monde muto komi kopesa mibali sentiment musu mobali mususu azali na besoin ya ayeba nzoto na yo te mais elateli na yo ezala mabe te nde komaki mobali ya mama abanda kolinga yo nga elateli na ngeza mabe te mama kutu na ndako alinga kuteke o mutu ala tabloka mikuse mama alinga bongo te mobali nende akomi kokotela mwana babutu soki mama ke ve mwana tikalinga mo azo menacenga aluka kake to bimanaye ngasko na okokosala honte nde na ye nakina ba camarade na ngai na expliquer ba copine na babite faut vendre sa maman na bino o expliquer makambo ezolika pour maza aza déjà au courant na makambo ezolika na yo vendre sa maman na yo expliquer maman tala makambo papa zo sala maman bike na koseli mobali na ye makambo mobali ni akoki osala bonté
Maman aye ko benga na ba ndeko na ye na Kinshasa ayebisi ba ndeko ne kingai na koso mbeni makambu ndino aloba na minute yo boy. En tout cas vraiment ndeko kolela te soko continuer vraiment li solo et ko sala balandi nyonso bazana besoin ba yeba vraiment histoire oyo continuer vraiment ko tshana kolela liboso te eza déjà likambwise kwei continuer. Maman aye yebisa ba ndeko na ye ke ngai na yebisi na koseli mobali ne makambu na nde na aloba be na famille mama balingi su ko sentir ngate nde nazata na place à kolala te na na place à kotia mutu te papa za femme papa langeza musika na Kisangani na Kinshasa na yeba tande ka papa langa moko te yango na yo senga lisungi basunganga na lukate sika na tata mutu na lala na place yango zo senga ke ozo transport ya ozongo ke ne rejoindre famille papa na yo to lisungi ya genre ya ndenge nini po est-ce que otangaka to okati classe na bane ko tanga ani na nga ofuna présenter mais taka makampe obima moyena tanga ezate moyen pena sisa ezate ya na senga suba koko sunga na lukata place na tata muntu so ko sunga futela ngata biye na zonga tana keluka fama papa na Kisangani po na yebata fama papa na moko te fama mama basundolinga balingi ko sentir ngante babike nga na lingi na boma libala mama na sa mwana mabe ya na senga lisungi so ko sunga ngai bo lukela ngata mbonga biye na zonga te fils na Kisangani na lukata fama papa na Kisangani. Merci beaucoup Ndeko, j'espère message déjà ici et l'équipe comment maman moboti o aboti mwana na ye akokoma na niveau ya kobenga na yo est-ce que vous allez déjà na ba problème moko boye maman déjà a remarqué na ba mabe mo boye po maman agir boye po maman kokai ko agir bongo te il fallait me quand même peu ko landela ou bien eza na ba problème sous na kati wana est-ce que maman wana vraiment za maman o aboti yo aza maman na propre mtaboti nga na monya liboso na sima nga na lekite tia koti libala tike pe na kubota te aza maman aboti nga na tika lo sala mambite pe na sala makambo te na omeka ko expliquer maman na maman ta marombala sa mais maman ndi mate abiki nga na yo penza libala na ye siko lokola mama bengani yo na ndaku ndengo lobi famille mama tu balingi te o chama kolo siko ozovanda wapi po awa na moni obenginga awa tovandi na yo mupanzi na yebi pete porte nini po lipango peza munene na yebi te awa ozovanda eze pa ba nani na mekaki ko sulana pasteur mo bezinga nzinga ne pasteur ande mutu abino anatana mikolo na zala na awa yene mutu ayebisa kinga kena skuta na solo na speak makambo ezoli. Ok, merci beaucoup. Nabino nyoso bozaka na mite mais ya kosunga ndeko na biso ya mwasi azosenga juste billet azonga Kisangani po aboyi po lelo na Kinshasa lelo to koma mona makambo ekoma ebele bakuluna okutana pe na ba criminel na nzela surtout que aza mwana mwasi bakoki pe koya kosala ye mabe tozo chite déjà liloba nini ya suka ozoloba na balandi oyo bazolanda biso po tozo kabwana déjà ilibanga suka ezaka ke na senga ka lisungi na bosenga basunganga basunga lukanga te fiske mbonga biye na sunga Kisangani poni azabu na kata kin na yeba ta fama papa na nga moko te na yebite so na yeba kata fama papa na nga na ke ko vanda na yebika fama papa na nga Kisangani balukanga ta mbonga biye na zunga na na fama papa na Kisangani sikabaza est-ce que ndenge olobi ke eloko mo yelinga siko ndenge olobi ke pasteur na bino ne mutache a pasteur wana ezala église obosambela kana mama na bino to ezala église na yo moko obande ko ya yo moko na banana ngoya te quand des alara koleka nde na mona ki na meki ko solo na pasteur ne pasteur pa bala ndape be mission no trop ine mutaso ya bisinga kena kutana yo siko ata na ba camarade mama na yo awa na Kinshasa solo la na mutu mo boye te ezaki ya koki ko kitsa na mama na okanda tika yo te ufanda ipa bande ko boye mutu mo tazali to mama na mpo mutu nyoso aza na église na yo asambela ka père spirituel na ye mama na aza na père spirituel na ye te mo boko ke na ye solo la na ye po ba aider yo aza na église na mais église na eza musika ne suna esi bino bataille de putongo na liete bombo ngazwa transfert au ketine église en na expliquer ndeng na zata na different bino na mama na bino bonda vanda commune tono vanda commune Lemba awa toza
Toi na banda. Oui, toza na bandal. Siko de lemba ti bandal okoma awa na moyen nini. Pozo le ke oza na mbongo te ya okeni. Maman no asambela rapé wapi. Maman na asambela rambe de réveil, ngana ki na nka makolo. Depuis na se retrouver na comité awa. Depuis na komi apeni na mutali kaka na moni pe église na miko so na pasteur. Ndenge pe pasteur pa ebisinga na kuta na yo. Siko ngai loko zo kama sangana no na ndenga mabete. Est-ce que maman na yo pozalaka ozobokola jeune fille wana za mobulu akotaka bandaku ba retard soki makabandaku yango ekomi ke oyebisi mama na yo eloko moko boye ke yo mo ozo reconnaître que ça vrai mama na yo anie yango aboyi yango. Bon, nga ko tanda ku retard te mama soki azanda ko linga te ke bato ba téléporte. Na ko tanda ku retard te mama linga pe bongo pété. Mais non comprendre n'expliquer mama azon di melanga te na makambo nga na ebisi e lekelanga. Mama zon di melanga te a on di melaka mobile na ye abiki nga na komiti ni fo bo malibala na ye. Bon, so mobile na ye wana zolo bani. Mobile na biki nga na kosele makambo nga ni na tantaka ye na bloka mikuse bla mikuse na latela ngwa. O so nyina la na kota ki na chambre nga na tantaka ye abika ebele. Makambo nga na sala kate ne mobile na koselinga. Sikoyo lelo oyo lokola likambo wana esi ekwei. Est-ce que omekaki un peu kosolola na awa na famille mama na yo koko ya mama na yo pe na zali abota mama na yo te akufa esa kufa awa famille mama no eza ndenge ni po koma bango nyonso bakondima likambo moko ezalaka ta na famille mutu moko aboyi likambo wana mutu moko azondima so mutu amawa kaka toujours azala kokondima to bango nyonso vraiment baboyi bango nyonso baboyi ayebisi pe bandeko ne na pusa na liboso bandeko te bandeko ne pe tema bakoteli ndeko na bango babiki ndeko na bango kokosa te soki nga na mwana mabe mais nzamba lola aotalanga na sala buzo banante po nga na ozwe lokola papa mais ye o ya kambe ka to sala ngo nga tseke na sala ngo te nde makambe ko mama bike nga na kosi mobile ne maka fama mama ba yininga babina pusa na liboso na komata pene na bango te ba yininga makasi siko tentation ngo abanda ngo asala ngo combien de fois asala ngo plusieurs fois moi na vandi bo asanga to kende bo to sala nazo linga sala ngo te po nazo zwe lokola papa mais ya banga te ya za papa botinga te tango le basala ngo plusieurs fois ke bo kende boye bo sala boye zaka pe ke ya kana to bimanto ke sa ndeti ndezala ka to somba mo biloko ndaku boye na banzela ou bien kaka na ndako bando tante kaka toujours na ndako mo mama ndo ke ba veille de prière aye suna lali à côté linga et tu me suna tomboka ko sa nini ngabinga na ozo lokola papa abinga na papa na boti ote o banga ni to sala on tina molanga nde leki na meko so na ba camarade nanga ne ba camarade na ba bisinga kena fani sa mama mais mama ndi makate abiki na kosele makamtisi ko on dit makate. Ok, merci beaucoup Toshito. Déjà, j'espère Bolandi de Konabiso et à moi aussi Amanda ndenge alobi a beti histoire naie vraiment est un peu choquant. Na bandeko yo ba mesana ko sunga o bakanga mate so boko ko sunga ndeko na biso eza malamu. Po na yebi ke bele boko poser ba question est-ce que moi na ana sala ki ngo ya solo te eza ke mama na yepe na bengana ki po mona ki ke moi na oyo asala ki likambo vraiment ya solo yango mama na ye abengani mais oyo soki oyo ya zolo beza vrai ezaka likambu na ye na nzambe na ye botala nanu teke po na yebi baka boye ekomaka ebele makasi po misusu ezalaka ke eza pe ya solo mwana mibime na mobali ya mama na ye ya mama na ye e arrivaka pe mona pe mama bengani mwana na ndako izalaka nango pe mais na ka oyo façon ngai na sololeli na ndeko na biso kuta va émission banda vraiment na koteli ete nazo trouver ngo que eza vraiment eza oyo azoloba azokosa te na bandeko bomesana ko aider bato bomesala fama ko aider bo aider ndeko na biso ya moi si aza vraiment na besoin ya lisungi abeti seta lobi azana esika olala te azovanda awa na lupango otoye azaki na lemba awa aye ko se retrouver na banda lepa ya pasteur moko boye kaka ndezaka ba pasteur na nzela pasteur moko ayoki mawande acheye awa ozomona ke pa za mwana mwasi on ne sait jamais pasteur wana azana couple na ye azana bana na ye azana mwasi na ye est-ce que
bakolinga ye avanda awa plus longtemps ba problème est quoi arriver lisusu te yango ndeko na biso mwasi asengi lisungi ke azwa mbongo ne fiske mbongo ya billet ke akende azonga na kisanganya ke ko rejoindre famille ya papa na ye parce que papa na ye si akufa bandeko nyonso bomesana kosunga bandeko bomeka mpe kosunga ndeko na biso mwasi amanda na bosanki kotuna yo eloko moko est-ce que bandeko bakoki koyeba oza na âge nini? Naza na 21 ans na kokson na mois de octobre. Ok, merci beaucoup. Amanda Azaka juste na 21 ans. 21 ans, Azana nous trop jeune. Azana nous vraiment, moi la mouké, bo aider, ceux qui bo aider vraiment et kosala bien makasi. Na bande konyo soka kande bo mesana kosala. Bon mon numéro na biso eza affiché wana na se. Bo benga, bo pesa ba conseil. Ezaka kate ko aider kaka ezaka na mbongo te. Ko aider kaka pe ko za ata na conseil ceux qui bo pesi ndeko la biso conseil asala nini et kosala bien makasi. Si vous aider vraiment de Konabiso, j'espère que vous avez qui est belé à Kolanda émission où ils qui présenté par Darling Love. Na profité na pe sa moté na moi mobile wazana sima caméra mais titima oh toujours continuer toujours kotambola kosaka musala comme il faut pour na Congo check to mesala kaka kosala musala na biso boye. So bon moni lelo émission son pasteur na biso azali les anokaka église de réveil moko boye ya mukie po bokoloba pe ke pasteur wana po ba pasteur kenda sanke ba pasteur bazaka na mbongo pasteur na biso aza vraiment nanu na ba moyen vraiment makasité ya kozwa charge ya ndeko na biso mwasi. Merci beaucoup pour la confiance au ozo pesa kaka toujours na chaîne na bino Congo Check TV bo continuer kaka kopesa ba confiance na bino nde bo mesana kopesa na profiter na pesa ba mbote na ngai na Freddy Chibangu Agetrad patron des patrons ya yango nataka patron moi solaka bien patron ka yango ekwei soko solusi mwana na yo oyo ekosala bien makasi vraiment na Hercule banvoie tout depuis London City Hercule banvoie tout ozana mboka ya mbongo makasi soko bengi to soutenir Amanda ekosala bien makasi mbongo zaka ateke banvoie tout mbongo zaka ate po dépenser na bilamba soko edepende on a biso mwasi ekosala bien makasi ezaka ateke Darling Love ali aka mbongo na yo et dende ko na biso ya mwasi. Na bosanité Freddy Loufulo Abou consolateur de cœur brisé depuis France yayo yango wana vraiment na lingi bino nyonso mingi merci pour na confiance au bozo pesa kaka toujours Darling Love na lingi ba commentaire na bino bo commenter kaka et kosala bien na sobeta surtout c'était na bino bato bozo commenter Darling Love aboya ka commentaire te tant ozo commenter zwanga lokola leki na yo ya mwasi ozo pesa ye conseil Darling Love fosa musabo fozongi sabo ko commenter te ke po okitisanga to po ochola ngai osale lo mongo te po atayo kitisinga za na mboka musiko cholinga no zaka toujours Darling Love moyena matia musala nanga ezate to senga ba conseil wana ezake soki na yebaki kokoma ate to ko prononcer eloko moko boete yo edenga non côté wana Darling Love lobaki mabe okorjenga en tout cas na ko boya ngo tenga na ninga surtout ba critique et ça la ka bien na boya kayangote. Merci beaucoup tokutani na émission oyo koyamba la sima. Bye. Congo Check TV. Merci Mutombo. Congo Check TV. Merci Mutombo.